Tusamba. Ensambo zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa mtata nzambi wase, yo ntwadi wa mtata mwanda wa velela, bika kwa masikilanga muna yeto tuko waya kwa yele mvu. Se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo satu. Lelo nde zali na mkolo na inga. Toye bintina oyo tomatili na ngomba oyo. Pentina nini toko pesaka na mkolo oya yenga. Na oya bengami mulandi ya nkolo Yesu. Tata Nzambe ye moko asenga ki yango ite na mkolo mutoba oya salaki misala te ya sambo ya pemaki tozong sango libela ipai na ye bakotangela kabiso na mukanda na Tata Nzambe ete to simba ta eloko moko te oyo ezali ete ya misala tozong sango ipai na ye na kobenga ye na mabonde lipe kosanzula ye na banzembo yango nde kosalamaka tango nyonso. Solo tolandi matei na biso banda na banzembo pe na mabondeli pe oye uti na mukanda na Tata Nzambe ndenge tata pasteur auti kote ya biso. Mama na likambo oyo tata mulimo santo papa Simu Kimba Unkiangani agali kosenga na biso ete tozala bana botosi, tozala bana na kati na mabondeli botongi pe kolona pe kobokola pamba te ndenge tolandi yango na matei na biso pe na banzembo na biso ete bilaka oyo tata molimo santo oyo alakaki biso ekomi pene. Awa bilaka na bango ekomi pene. Ye moko Tata Simu Kimbangu panda 1921 azwaki musala na ye alakisi ndenge nini kolongola mutu mwindu na mpasi pe etumbana ye alongi yango. Lelo yo etikali ngai na yo bilaka ya apesaki ete pasi oyo bango bamoni to na Papa Simu Kimbangu ye amoni po ete biso na génération oyo ya 4e génération tokoka kosepela surtout yo mutu mwindu kasi liloba ete tozala kaka na botosi. Mama Mwilu atikali na musala kaka na liloba wana ete bisengo na biso ekomi pene tozala bana botosi. Bilaka nyonso o batikali kolaka toyebi yango yo bengami mwana Tata Simu Kimbangu bamvoala misatu ndenge moko. Lelo yo tozali kozela elonga ya Papa Kisolokele oyo ezali na mikolo na mibale le 17 mars. Kasi toyebaka yango ke batata batikali kopesa biso elaka ete mbala oyo solo pasi ya mutu mwindu esi esila kasi nanu tokomi na esika wana te ya kosepela. Pasi ya mutu mwindu ezali kaka nanu tokomi na esika wana te. Nini papa balobaki soki moko na biso aga lisusu na mokili ete akoti na se mabele
wana boye baka ete tokei po ete obunda etumba wana po ete deuxième colonisation ezala te mpe te kinya oyo balakaki biso ekoka komonana. Tozali komona lelo oyo mokili ezali ya koningana. Balobi na biso na bana Tata Simon Kimbangu ete na tango wana ete pasi ekomi na mikili ya poto, boyebaka ete na tango wana likambo yango ekomi pene, likambo oyo akosepela oyo akopesa kinya na mokili mobimba ekomi pene. Likambo yango po ete koyela biso kinya wana po ete koyela biso mokili ekoningana nanu. Yo mwana Tata Simon Kimbangu, tala ndenge toza kolanda mayima zali koleka na kati na mokili mobimba. Bango balobi ete soki bomoni na mikili na mpoto eningani boyebaka ete likambo wana ekomi pene. Biso bato bapesaki biso likambo wana, bapapa balobiki na tango wana boyebaka ete misala ekoya makasi na botongi Yerusalem, kotonga bandako, kosala babilanga nini ekimelo mususu ekozala lisusu te kaka awa na Yerusalem. Ndenge nzembo juteki auti koyembela biso yango. Papa Simon Kimbangu yanga nazo kotinda biso totonga bikateli solo ezali ebele, kasi nde bazali kobongisila biso. Tolandi ete lelo yo proclamation ndenge tosalaki na sanza oyo uti kusila ya février an ndenge tosalaki batata na bamama, kasi bayebisi biso lisusu eke bapesi biso to date ya le 29 tobunda lisusu etumba. Pona nini Papa Simon Kimbangu Kyangani azali kowelela likambo wana ya koloba ete kosepela na biso ekomi pene. Bilulu ya papa kisolokele yango oyo papa diangenda alobi ete soki bomoni moko na biso azali lisusu te akundami, wana boyebaka ete likambo wana ekomi pene. Kasi yiki ekozala makasi na tango wana, bino bomibatela kaka. Yango tokosenga dirigeant nzembo oyo tokoyembaka ete ekoleka te ekosalema. Biso bandimi tomilengele yango eza komonana na mokolo ya lelo oyo. Tomilengele totika makambo ya pamba yakende koswanaka kobundisa mosala Tata Molimo Santu. Totika makambo nyonso wana tomipesa mingi bolingo ya koleka, bolingo ya koleka. Yango imonanaki na 1956 likambo Tata Molimo Santu ebundi tango mama mwila alobi kaka ete bana bomilengele likambo elingo katana 56 bato nyonso bakotaki na bolingo. Yango ebotaki mbuma kitoko komona ite lingomba ezwi bonsomme pe moko na biso RDC oyo ezali mokili Tata Simon Kimbangu ezwi pe bonsomme. Dirigeant
Merci, chorale dirigeant, beaucoup kofanda na bino. Tata Molimo Santo, Papa Simo Kimbangu, Mama Mwilu, Bambwala Misato, na mpasi o bango bamoni ezalinde esengo pona biso. Tobanga te, tozonga sima te. Yango papa Mfumolongo, papa Dengenda, alubaki ete soki batali mpasi o bamoni pona lingomba, po ete lingomba ekoma na ntango wana ete inauguration ya temple o ya Nkamba, bakokaki kose décourager. Kasi bango bamoni ete soki base décourager on passe nyonso wana bamoni na oyo bisengo ezali koyala liboso, kinya oyo ezali koyala liboso, ekozangela na bango ndenge nini. Yango alobaki ete courage to continuer misala. Yango peso toza kosenga pisa na papa Simon Kimbangu Kiangani ete tosala susu molende na maye oyo etikali na biso bikateli nyonso wana tomipesa, tomilengele po ete kinya ekoka kozangela biso te, biso nyonso tokoka kozwa yango. Yango na ntina na misala papa ndenge alobeli yango, nakoka kokomisa ba message nyonso oyo eke bikateli na bikateli wana ezali ete misala oyo ezali kotindama ekoka kosalema. Koloba ete kuna na mwanda keda costage oya bato ezali kaka pioka pe yango oyo pe nzanza longa lelo oyo tozali na le 15 le 22 mars yango ekomi pene, kasi bobangi ezala te, elonga ezali kozela biso. Na ntina wana papa ekobakisa kambo mibale to bisika mibale oyo asengeli Saint-Ouen na paraso na biso ya Saint-Ouen kuna na France. Jeteki bosilisa ndako na bino oyo eza na nkendolo, aza na poso na yango le 6 avril bato balala. Toujours na Saint-Ouen kuna na France, dirigeant bino pe bosilisa ndako na bino oyo eza na nkendolo le 6 avril posa na ye. Bandako nyonso mibale bapaya bakoka kolala. Pe na biso bato ya Yerusalemi, Yerusalemi Nkamba, mboka ezala petwa, kasi tozongisa pe lisusu petwa biso bato ya Nkamba kuna na nkendolo. Yerusalemi Nkamba petwa kuna na nkendolo. Toza komona on dirait que suite ya nkendolo ezali abandonné, mais nzoka nde site ya yambo yango bapapa balobaki to banana misala po ete toyamba bandeko na biso ba américain. Donc papa de la ville oza kolanda biso na nkango nyonso ya Yerusalemi, kendolo ezonga lisusu na ndenge bapapa ba tikelaki yango na propriété pe na bandako nyonso oyo ezali ete si esalema 4 maisons Mintinu kuna na Belgique, bandako nyonso wana Yerusalemi petwa emonana na bandako nyonso wana. Makasi na biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.